Ah ouais? Ouais, ouais. Là, Mundele Mtassalé. Ah, Mundele Kuna. Ce qui est Moindo, on est à Tangata comme Mundele, bah, nous connaissons bien. Au sommet, le cher, on comme ça, souillé, petit. Voilà. Mais vous voyagez au sommet. Mais Internet, les autres cas. Et puis, nous voyagé, nous avons voyagé. Bonne ma réponse encore quand on a non, début. Parce que vous voyagez, tu as bon. Mais oui, si vous voyagez tout à l'heure, on a statut une dernière au monde, on a un bon malobi au Liagingolo. Si on a voyagé dans le website, on a un gros nom, on a un ginkole, on a un statut. Papi, tu m'as invité ici, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Bon dimanche, Koumoumanda chante. Bon dimanche, mon frère. En tout cas, bien habillé. En tout cas, merci. Merci, Oebi. Tout ça est fort parce qu'on est Zaïrois, Congolais. Tout ça, identité Moko, tout ça bien chic, tout ça bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, comme nous allons au Kenango. Donc, c'est ça l'identité de Nabiso, au père d'été. So, mon Ibiso partout, en dehors de Congo, Zaïrois. Zaïrois. Il n'a pas saison à Congo, il Zaïrois. Oui, parce que Zaïre, les gens qui m'ont tant ébélé à 32 ans, et puis, mon bout, tu as Zaïre, moi, ma camusou, ça, tu vois, on a tant d'années. Et on est côte à côte partout. Parce que, au coup, on a mon mot, les aux États-Unis, na quoi mot, on a bien absolument Zaïre, tu sais. Ouais. Bien absolument Congo. Mais ça, on peut m'abattre des affaires. Est-ce que ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Les activités, en tout cas, l'activité aussi va très bien. L'activité aussi va très bien. Nous avons un problème que nous avons des gens courant, parce que nous avons la production courant, mais sinon, à part ça, ils ont tenu en année. Alors, rapidement, année 2022, si là qui, 2023, si tu dois juste être un peu bref, comment ça s'est passé pour Moumanda Chante? 2022, c'est pour nous positif, parce que dans la production est belle. Ok. Et bandeko ba mona kinga na 2022 o bazo tala ba yebike manda betaki mingi et puis betaki musique ya bien. Donc pour nga na pesa ki côté wana na pesa ki yango positif. Et puis bon 2023 de côté yango yo eza spécial tellement ça na té to yambi ba Pape François, to yambi ba Macron, to yambi donc pays zo la que eza na mama comme sous ces eaux décoller. Artistiquement, 2023, c'est bon déjà? Oui, c'est bon déjà parce qu'on a deux projets. Projet deuxième partie acoustique, on a pas de record. Oui. Et c'est déjà presque, ils ont bima semaine à Torokota. Et puis projet à disque, je pense qu'il y a en France. Dans le Komara Kuna pour nous couler, babio musa mike ensemble na bandego ba accompagner nga. On va accompagner Bissou. Tout peut ça moi fruit parce que les autres ça na kati ya mboka foye ba ke so ba lobi rumba bazota la Congo. Donc et puis bandego ba beti pe rumba déjà au babimisi, je suis vraiment fier. Il y a monde que place na biso ko place o ya ba grand maître Franco o ya ba Lutumba Simaro o ya ba Emene ya ba Papa Wemba et comme on place. Moi mindondo ezali, moi go soa na o ezangi nzela na makolo ezali mais vraiment concurrence en que payer que ne pas na moi loyal. Ezat des loyal penalty ko, ezo que ne pas na moi loyal. C'est ça album à Nanyo qui déjà. L'album tout naza nango mais o mi balé naza nango eza biso nano ya wenge, il y a président Jiba Musagi. Ouais. Balle de match. Et puis balle de match oui. Et puis naza na disque ya tout na disque Ndeko Fali, ils ont bêta très bien. Formule 7. Oui, ça faut reconnaître. Et puis papa Jean Goubal, ils ont gagné très bien na banzero mo ya bien na basi mo wana soke goza la ga formuler bango bakota na groupe. Ça va très bien. À côté ça bon na groupe ndenge. Ah oui pour to bien ngolo ka banzonzingi. Siko ne ba yemi ngona, so mutaza na posa ko yoka papa Jean Goubal en live. En live. Aluka bango so na ba Brazza ou bien na ba Côte d'Ivoire. Au moins, si vous avez un groupe déjà, vous pouvez faire mais sinon, disque est très bien. Nous avons eu chance de voir dans le Top Congo. Voilà, comme Moumanda chante, j'aimerais que nous puissions suivre avec vous un élément. On va regarder et puis on va revenir pour commenter. Clin d'œil avant de nous quitter sur Papi Mboma Debiwa, une personnalité préférée des Quinois dans le domaine des médias. Un résultat d'enquête Target qui permet de mettre en lumière le caractère des cet animateur télé et du contenu de l'émission Buan Musique, grâce à quoi les Quinois renouvellent leur admiration et estime. Des questions sensibles et audacieuses adressées aux invités. Ce style PM dans Buan Musique fait craquer les téléspectateurs.
De plus en plus fidèle au rendez-vous de chaque dimanche à 14h10 sur B1, lorsqu'il aborde des sujets épineux, Papi Mboma, avec une touche d'humour, il capte l'attention de ses téléspectateurs et est apprécié. Bandeko mususu bayelaka yo okende na sona mamba foot eza neti yo zobeta bale bo na match wana ba yo tiebi so yo tiebi mutu musupe na match musu akocha ne pe bite. Sa notoriété est quantifiable, une tendance qui se consolide. En 2022, Papi Mboma de B1 Music et par B1 Music est plébiscité personnalité préférée des Kinois. C'est la conclusion des études de terrain rendues publiques par le cabinet d'études de marché Target et SARL. Vraiment, les gens se disent qu'un bosseur, c'est quelqu'un qui est vraiment un modèle de réussite. Objectif, permettre aux entreprises, organisations et personnalités soucieuses d'exercer une influence sur la population et d'avoir des statistiques fiables susceptibles d'opérer des choix judicieux. À chaque fois que je prépare mon émission, je me mets à la place de ceux qui suivent l'émission, qu'est-ce qu'ils se disent. Tout un chacun est géré par ses fans. D'autant plus que le fan, le fait de voir que tu es en bon terme avec Fali, les Gaulois ne seront pas d'accord, ou les Gaulois ainsi de suite. Mais après, moi je réussis quand même à pouvoir être bien avec tout le monde, à gérer tout le monde, surtout sur le plan professionnel, on se limite là, et je pense que c'est ce qui donne un peu jusque-là la crédibilité à ce que nous faisons. Des astuces propres à Papi Mboma, des regards qui en disent long, dans une proximité parfois inouïe, mais toujours bien contrôlée, PM reste lui-même. Parce que nous parlons de Kinois, je dirais un grand merci à eux, un grand merci pour la confiance, mais beaucoup plus surtout à B1 Télévision, parce qu'il faut dire aujourd'hui, sans B1, cette visibilité ou tout ce que nous faisons aujourd'hui, les téléspectateurs n'en auront pas. Après, je pense que c'est mon style aussi qui a eu un peu à me démarquer des autres. Target a interrogé en face à face un échantillon de 4310 personnes dans les 24 communes de Kinshasa à l'aide d'un questionnaire intégré dans le smartphone au cours de la période allant du 19 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Ces résultats ont ensuite été complétés par des entretiens qualitatifs. Béanga rumbe simbate et da rumba more rapide. Non, il faut vérifier le mot. Avec des arrêts sur image bien suggérés, Papi Mboma a encore à offrir pour rester incontournable. Au revoir. Voilà. Une réaction, Manda Chante? Écoutez, tout tu vois, Pinamboga, tout tu na ba Manda Cheboa, ba Lukezo Lonso, ba grand journaliste dans le pays. Là, je pense que Bozo ça la relève ou Bozo ça la descendance moya propre, surtout dans Ngamunayo, na aucun on a semblé. Parce que Bissoro Bana Bino Kala, na kata makaba wengango, oui, na bigo zambula mo pa na ngate, mais musala na yo pa ememio, tout le monde sombula te. Et puis lelo yo bana na misu nanga, pour comme papa na mwana lelo, je pense que bravo za ba na place, courage belé, zalaka un esprit de neutralité wana o ezo salisa yo na B1. Je suis au côté de la makamba ba parti pris, yo nanga to yebi ba ndeko belé ndenge ba donc beaucoup de courage. Oui, bien sûr, sincère, sans corruption, quoi. Merci beaucoup. Alors moi, je vais en profiter pour dire un grand merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba et un grand merci à toute la grande équipe de B1, mais plus particulièrement l'équipe de B1 Music aussi, parce que sans vous, Neto Barazo, Banazo, Bamaele, Namaele, un grand merci à toute la grande équipe. Pour ceux Nabandia, Dax, Koulele, Michel, Oya Oyoka, Moabimi Kote, Bongai Taylor, Bongai Bwe, Binonionso, Jodil, donc Jérémy, Bomitia Binonionso. Bref, la grande équipe, je vous dis sincèrement un grand merci et nous osons croire que nous allons encore faire de notre mieux, que nous puissions rester là où nous sommes. Une occasion de plus pour dire à tous les sponsors, ne doutez surtout pas quand il s'agit de B1 Music. C'est bon. Alors, Koumou. Mois de la femme de Tobenga, au mois de mars. J'aimerais bien quand même, en tant que papa, en tant que Congolais, en tant que Moutou, Yaya, s'il faut placer un mot par rapport à Bandego Nabiso. Avant le mois de la femme, tant qu'on a bota magna Zahir, tu as dit mois de la femme. Mois de la femme, oui. La bienvenue, tu as bien. Mais le problème, c'est que les autres, il y a un monde, il y a maman, ou monde, il y a bassi. Les autres, il y a une chance, il y a balisi, il y a moisi. Rôle ya moisi na kati ya Congo et commune na moisi makasi. 1.
Tous un problème, il y a biso, bino, ba maman, bozo tala biso. Biso, ba papa, tous les la mingi. Ba maman, bozo na téléphone, na yo, ya WhatsApp, on a sombi ya 3 000, il y a 4 000, il y a 2 000 $. Au bandi, ko tala téléphone, on a WhatsApp, ti 20 heures. Na journée, quoi. Maman, lelo, a préféré que nous avons biloko, ma lewa, aya ko kotsa na ndako, po mobile alia, po azana tante, azana novelas, o ils ont fait sa éducation, même pas, la culture na biso. Maman azana kati ya WhatsApp, journée mobimba, donc azali na temps ya contrôle ya mobile na été. Tous en a ba danger. Soki pena ba maman bozo tala biso lelo, ba parents na biso bazali na place. Na yebite soki pour téléphone ezali te. Mais lelo téléphone biloko ezo zika na moto. Moi ça na temps ya ko lambate. Hier to ki ba bonne auto bengi ba nourrice. Bonne ayaki pona bana. Asukule lamba bana, a repassa lamba bana, akenda wenze par exemple. Et à accompagner maman na ba misa mike. Lelo ba nourrice auto bengi ba bonne, bango mutu bakomi ko lamba na bandako. 90% ya mbuka na biso lelo awa. Mais bon maman ezali wapi? Non maman ba tutaki pondu, pondu eza ko sala maleo na machine. Eza pondu moko négatif, il y a rien qui marche. Parce que mix ya ba mixer na ba machine ezo nikaka pondu. Pondu maman tutaki obo maman ou bien ba maman bazo tout à lelo, et ali pondu moko toujours super. Mais tala yo moko maman do talanga, est-ce que bo tout a sous pondu? Pondu tout a mara sous-té, pondu ko mara na machine. Oh yo pe besoin na contrôle té. Donc tout ça n'a pas problème belé. Maman azali mutu ya pouvoir rebelle. Maman azali mutu nzamba a bombier pendant 1 mois et puis ayeko mona makila. Maman azali mutu a bombaka biso a bombi yo mutu boye 9 mois au botami. Et les logo comme na monde ya maman boti boye tina ba césarienne garde ba césarienne. Maman a na place mais ba maman boza na place. Biso to bal siba na biso lelo boye nazo bana mwana nga même na nzela na yo na papi mwana nazo ba ke maman mwana nga. Zana respect mobile na yo. Zana contrôle mobile na yo. Sous-vêtements, cinglés, intime mobile na yo ko tika la nourrice te na ba bono ba toujours ba bandako. Ko tika te pour battre la libana na yo. Mobile na yo kutaki aza mu Congo. Biloko na bango to ba Congo ba liaka na kati ya mboka na bango. Yekola yango lambela ka ye ali yango na balabala te. Ali yango na balabala te. Libala lelo est comme difficile parce que téléphone et na vitesse. Libala lelo est difficile to copier culture belé ba théâtre o to copier le na kata mboka. Eza ya bisote. Basi na biso lelo ba lambela ka susu bisote. So na zo ba ndonga na zo ba pona kana ngati zo ba ka penezali. Basi zana contrôle mobile na yo. Zana contrôle ba vêtements ya mobile na yo. Jamais ko tika ba bilamba ba intime mobile na yo. Nourrice ya go lamba abana ko sokolaka. Non 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 ça ndeko mobile ozo talanga ozana mwasi modèle na ngona yeba ke ya réparer hein. Faut bon ça parce que ndenge ba parents na so ba kolisi biso oui to lobi parité za lelo. Ba lobi parité moi c'est pas luka pe mbongo. Oui, moi c'est luka mbongo mais mobile ya zali na ba panzi mi bale yo zali mo panzi moko. Ngam na ko bala yo mto ko bala ngati. Donc ba maman vraiment lelo to pekisi WhatsApp te, to pekisi téléphone te mais maman zala na temps WhatsApp na téléphone na yo. Zala na temps ba novelas na ba blogno so kotala mais contrôler via mobile na yo. Parce que sur mobile lelo ko bota libanda ou mobile comme mobile libanda et ko koma o satana ba bebele belé. Et puis tozomo na prière na nzela ba maman ya niveau. Ndako nzambe yo na Congo so toke au moins faut to compter na 70%. Oh ba na kata ndako nzambe eza ba maman. Mais ba maman moi ça me quitte saka. Moi ça matsaka voite. So ozali na moi ça matsaka voite pe na yo réparaka déjà na era ngo yango. Moi ça na place. Pesi moi c'est place. Biso to kolaki na kata Kinshasa na kata Njili nga na mona Njili. Soko na ye passe na matana na 9e à l'époque to na Sotraz, soko matana 9e. Au kuti maman mo aza debout, faut yo otika ya fanda po yo telema. Mobala wela kana maman transporter. Ata na moto, ata na taxi, mobala wela kana maman transporter. Au kuti maman ata za mona muke pesa ye place. Mais sinon tozo lela soki pe moi ya papa ko yaka un jour et ya. Oh. Na soki wana. Soki pe moi ya papa ko yaka un jour et ya. Moi, papa, pour ça. Mais oui, pour tout impliquer. Tout s'impliquer. Je vais à la bisou, na tout, na tout bimi na ba veste. Na lobi na yo somo. Pour passer zara maputa. Oui, mais maputa bo bato bazanga maputa. Moi je pense bolingo malamu. Retourna et bolingo malamu na 4 mars. Yali ya koyeba kozaki na mwasi na du 1er janvier till le 31 décembre. So comme na mars, peut-être makambo ya ko pesa mo ba espace, moi restaurant, moi ko lambela ye, moi. Mais sinon toujours le lapin dans le monde et il y a bien un moyen. Journée de l'homme. Journée de l'homme.
Il reste égal à lui-même, Koumou Manda chante. Alors, je verrai cette fois-ci qu'on revienne un peu. Koumou, c'est vrai que tu as banni Mboula Sika et c'est vrai que tout à l'heure, on va regarder tes œuvres. Mais je voulais quand même, au Tuna Lelo, au Soyeb Sabiswango, Awa, on sait que Papa Lutumba Tikelaki Mukumba, mais apparemment Mukumba Wana, il y a eu un moment, ça n'allait plus bien. Aux oies qui ont honnête des côtés. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons un respect belé, il y a Globalisé Solo, il y a les poètes qui son âme repose en paix. Simaro Massi, il y a Bandinga na Mboka Oyo, Simaro a tei ba famille, a tei mokilio à Congo. Et na bandi de l'Onzamba Zouagi Papa Simaro, mais espoir na yasalaki, il y a Golaksa Biso ba Congolais quand même. Non, non, non. Na tiki musique. Mais na bengi parmi ba jeunes mokoya, a yembaka ba nzembo nanga, po nazala quand même na kata mokili. Donc, mais na miso ba collègue, ba confrère na yo, na lobagi na Papa Lutumba Simaro. Na bi papa, na préféré mukumba na yo yo, lokwa yo moko lobi que ozaka nzoko baliaka yo malem, muke na mutunyos. Na préféré mukumba au pesinga na za nango pour 2 ans. Et ba frère na yo bazalaki, ba joka, ba pole mukeni, ba mami lela bazalaki. Na za na zongo 2 ans pour na raison ya oza munene mingi. Et je pense que Mikum Saraka Nazaraka prophète, ils ont dit bien, tant que nous avons besoin mindondo na komaki nango ya ba incompréhension, ba proche na ata mutu moko ta na pousse en soupe menanga. Apparemment ko zalaka ka soki le 19 anniversaire na komi au le 30 mokolo nzamba zwaki. D'ailleurs de ce mois. Mais comme on a bango ba yate ko lobaki ah non voilà, boni transport ya ba mission les garandeni ou bien manda boni rien là. Et Nathalie sikoyo ba conflit e kotaki entre ngai na ba kulutu belé ou ba beta na bana oké parce que ngana da mwana bana oké. Il faut bien parler ça. Il faut bien préciser que ngana za mwana ya bana oké. Nga spy na wuti na musique ya wenge musique. Azali mwana ya wenge. Soki lelo oké jazz yalaki nde sa bana oké mais bana oké biso zaki ba fan peto na musique. Papa Lutumba Simaro zaki lokola l'un des piliers moko na kati ya bana oké parmi les administrateurs parce qu'il y avait Papa Ndombe Petum Nzamba Zwaki, il y avait Joski Kiambukuta, il y avait chef Makoso, il y avait Yemoko Lutumba Simaro. Alors basaki mo lingoma la bango wana ndenge bakendaki nango na ndenge. Alors naza mona bana oké te. Alors ngambo wana ndenge wana poto za la bien. Un jour na ndenge mabete na monaki kulutu na biso Makoso alaxi règlement d'ordre intérieur ya bana oké. Ah donc makambo ezo bouger bango ndenge vie na bango bien mutu na bango apesa nga makambo comme ngana mona wenge et ngana yo to ebike ngana za chanteur moi chanteur pe ya mboka o naza moi chanteur ya mboka o donc nakoki kotelenga nakoki kotelenga na te na bato bakomi koloba nga mabe moko nyonso on dirait na komi na ngambo moko bazo bano pe mabe on dirait parce que yo zo linga se soumettre te non ko se soumettre na quoi ngana zaki mwana ona yoka kike manda yaka ebele ya bande kwa Papa Simaro ebele ya pire Papa Simaro baboyaki ngana nimeko nera ndengona bayiwana nyoso ou bien na kata famille ou bien na kata ba camarade fallait quand même balo bake non to pesio longonya parce que mutu na biso alobi ke ozali ole bino boya na place ko lobaka ba mabekaka na ko apporter le côté na tainga bino na komona ba danger maman nga uti ko tika mokila ya soute na bana na mwasi boye na komona ba danger non kombo ya bana OK to mona ki quand même OK jazz. Et comme on a une des trois avec Mongo, notre ami Mongo, donc comme il y a bana ok, ce qui Papa Lutumba pe Simaro, na bolingo na zana na maman Kelani na mwasi na maman Mbole na bana na mususu. Ce qui bako kama tape coin moko bache, bana ok, ils ont bête na combo Simaro. Là vous allez mieux ponga na se décharger déjà, mais je suis reconnaissant. Il y a golobake, papa zala qui fort, a spécialement ngai be moko oyo ba mission na Congo ba salate, a spécialement nzela moko. Et nzela on a je pense que na mayela ko yemba et comme sous bena parce que ba nzembo bango basali biso kutu tisiko non na ba meba tana ba molen comme nan. Koumou, aujourd'hui sur ce plateau quand nous parlons de Papa Lutumba, j'aimerais quand même savoir ondimaki mokumba wana parce que tu avais regardé la grandeur de Papa Lutumba ou parce que aussi tu étais fan de sa musique ou parce que zalaki kaka pour la bana. Nazaki fan de musique naie. Naki fan de musique naie, naki fan naie parce que nga en fait nazaki na chance moko ya mon père disait toujours que le gars ozali on a fulu ka mutu aleki on mayela za la camarade na yo ou ya na yo koluka kotambola pena na babatu mutu yo leki na mayele mingi ko kotambola pena na yete za na ye mais za na mutu aleki yo mingi na mayele nazaki fan naie naki père fan na mayele naie et
Tant que le bac n'a pas mon quand même honneur pour l'anga. Parce que entre ngana de fani boy simaro masia ngana komina na linzaka te na banzembo na kombo na makamu na komé même pas na linzaka donc ezaki chance mais chance on a tokani ça ki ngana kanisa be bakoyo ko pesa ngo pifo moko le autre zo na 5e année ou 4e année zo kende ba bazaka na binemi ba ba ma belé ngas militaire ya boy soldat ya boy chanteur ya boy na kata pays na komona ba problème mususu boy na kata carrière nango ya bitumba non. Donc, il y a moni que combo ya simaro nenga lobaki na ngana imbaka banze monaye amoni yango bien aye akoyoka quelques chansons na kata concert. Oh ya mona ki bitumbe alaki po ba pesa ngango akamata komba bana okero. Na yoki musuzo beta kuna balufu, musuzo beta kuna et comme au moins 9 bazo betaka. Ba wana siko zo bimela wapi? Ezo bimaka na makamba bata poto. Bata poto pour 90% bata bana oki bazana poto à part nzamba zuzu bango. Ezo bima. Ezo bimaka kuna bazo sala ba plateforme eza mabete. Mais ngai quand même yalaki légal avec Yemogovi alors bagina imbaka banze monaye alors bato babotaki mindondo boko no sala modi ngomba koyeba ke yazaki munene donc boko kamata be banzembo bozo sala pe ndenge mongo asaka na kwengo na inde 3 bino pe bozo sala na bino comme ça tant yo ozo soit décision ya rotikango parce que vous trouvez que 2 ans c'est bon vous avez deux choses na bongsila yo décision ko tika banzembo te poto yembaka banzembo na ye o même congolais yo sako yembaka parce que abaki to yembaka banzembo na ye po ebunga te ya ba texte moko ya makasi mais décision ya kombo ya bana oke na préféré balo ke yo mwana wenge ke mwana bana parce que bana oke za ngati na beta na bana oke te nazali mwana ya bana oke te nous voit qui bana oke non mais bien sûr ba pesa kinga bana oke te. Non, attention. À moins qu'on va changer langage. Tobongisa moi muke. Parce que peut-être ba jour na yaka pa na yo na kanisa ki bato nyoso balinga ki yete, ba roya mais balinga te. OK. Ba mise bazaki na kata groupe na ye vie batikala 7 ou 6 balinga te. To tikala na ndeko moko azaki wana gode mayela vie alinga ki pena ye makasi. Et biso yebike tozaka ba militaire, tozaka ba respect na musique. Na moni pena ye comme la ke mwangambu akokaki na yete, bon azape na kona ye. Il peut faire peu bana oki na kombo tumba simaro eza mabete ngai naza na problème te nazaka na respect ya mutu na ngai ve simaro parce que makame benga na tsana ve simaro na kati mokili ya boye na bani mi balé misato ba moni yango et naza reconnaissant na banzembo lobaki nanga même ba musicien na komona ba confrère osaka na te na kata peya mais oui naza na ba musicien mso pena donc na tenga bi mais ye le tumba tanga na bomoyi pourquoi boyaki na azaki na vie yango te pour le roi yaza mu Congo asala pe ki mu Congo. Donc, tout le monde a un conflit, donc, vieux, ce que vous avez bien dans ma caméra, le cas de moïté, béquio de nous servir, et à soutenir alors, au lieu que nga soda et civil bas sakanaka, alors on a eu président déjà au Lobaké, bolé va kuna bossa ma caméra. Ni élection est bon, baba civil. Baba civil parce que militaire de l'on a militaire à militaire na kata musana na quoi, avec beaucoup d'esprit. Bango baza civil parce que esprit est zati. Et rolo babon yo ose là-bas c'est pela non na langage nazaku na muta c'est pela mais muta c'est corriger quoi mais place il y a vendre hôtel habitat non il faut se corriger il faut pas se corriger batika mutemo toujours benga ya MT I MA mais tu trouves pas quelque part ça fait genre l'acheter aussi quelle sorte de l'acheter mais oui mais parce que Bangonde va gagner yo. Le fait que toi tu lâches aujourd'hui. Ba civil wana. Non. Ngana za na posa ya ko parce qu'il fallait que na bango tina suka po yo papa lutumba tikeli yo. Par contre ngana na posa mudoko ya Willy Tafar avec manager na ele la na France. Ouais. Depuis quand avia kendaki pe ya kenana na France malamoko. Mudoko la Patrick Mangasa azaki pire petit avion na makamu nyonso. Aza na Angleterre. Donc awa naza na Scotty Mogote ya vie Simaro o ezali ke o mutave sima nazana ekoti mokote ba musicien na yata mo mutamola ndaku nazaki ndemi na bango ebele ko moso zanga siko ndeki ndemi o sangata bon c'est quoi habitat wele la iko zwame asuki wa ngana wela ki eloko ko zwati ba benga ki ngai na respect ko leka bango ba benga ki ngai ba bina ngai yaka nanu yo à chaque façon que tozana yo za discipline na makambo etali ko respecter biso yo à chaque façon que tozana yo même makambetali mbongo oza garçon moko ndeko moko banga mbongo te yo to mon ndenge yo zana biso na ba respect na ba discipline yaka na yembaka banzembo na wela ke loko te na saki pe calcul te na ko sala calcul abi na nga yaka abengi ba journaliste alobi devant ba journaliste donc na za lâcheté na wela kité comment d'ailleurs mutetele ya wela comment yo soma mutetele pas wela pardon juste une question de curiosité.
de yo moko penda en âme et conscience obeta na orchestre wana te o évolue à kuna te juste na fin ba bengi o ba pesio mokumba. Si on devait être réaliste, on courrait peu au boyet. Non. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas le bienvenu. Ce qui est vrai. C'est-à-dire, que si tu bundi, tu as kende. Tu as na place où tu as une bénédiction, tu as c'est normal que bateau bazana kati ba. Ngana yo tuali ba congolais. Ba sepela note. Ngana yo tuali ba congolais ba orchestre bateau ezalaka. Mutasali pour orchestre na yo be ba la salle orchestre na bango. Mais oyebi apport na ngana yaki na ngana orchestre na psona wenge. Oyebi quand même apport ya Carlito na Soxar. Vous êtes congolais lokola nga monsieur. Oyebi quand même apport ezalaka. Oyebi quand même lelo ba comment jouer le rôle Ronaldo ba yena ye kuna ba India kuna soki ba Tunisia kuna. Pas tombolaka bango. Donc nga soki pe na yaki ndengo na avion le bagi manda. Awa loka to ali awa papa na yo ndombe akufi. Tête d'affiche awa azate. To luka mo kombo moko boye po eko kotambusa nini. Nde sika bandeko wana ba sepela gite ko le bagi. Ndenge nini bazuye pose la tête d'affiche. Voilà. C'est ce que je disais. Oui, oui, oui. Mais yo mo pe fallait bangi so déjà. Monsieur, et tinde mokolo na ki militaire loko ngana bagi bona ko affronter ngona o gagnant. Mo komi na suka te. Non, na komi na suka parce que so ko maji nzembo. Franc mais obeti. So na ngalo ko congolais. Mais non, solo le congolais. Na komi na suka pourquoi parce que na komi na intimidation mais non. Na obenga même pas suka. Na komi na place parce que na kamatu mo nzembo moko. Tu komi na suka. C'est là monsieur, to éclaircir ba. Monsieur Yopé, to na kata tribunal là. Yopé des ako sambate. Soko zo loba. Ça na préciser le. Mais ça là dans logique moko que soko yebi place eza oui, place eza non. Mais on dirait faut une dimension sur yo parole d'évangile. Préciser pardon, na préciser parce que ça va préciser ezate wana ozo kwambrouiller. Yopé so ba préciser eza ya kwambrouiller. Moi on to tika te loba. OK. Merci. Okomo ko bungisa na ba jango na ina. Problème na ngai yali. Oui. Problème na ngai yali. Na kamata ki quand même mbongo na nga na poche, na yembi quand même nzembo ya vie moko. Umi balé po ba yoka kamera. Voilà. Donc ça déjà nzela ya bien. Et il y a le bagage Nzoko, tout le monde a golia, mouké, na nengena. Donc, dans un minondo, dans un respect belé, pas dans un lilita, dans un respect belé, moi, c'est maman qui l'a solara très bien. Et moi, on a eu le bosso Jean-Claude, à Bengaranga, to solara très bien. Et voilà. Donc, dans un minondo, mon côté, à ça la histoire. Quand on timan, on dirait, or que, yé, avec une vision, mon sous. Le cas mboka awa culture peneza ka na place penate moi pas ko tindika ba valeur ils en ont pété bon biso mo zo bagaré kaka. J'aimerais que tu fasses le choix yondo ça la choix j'aimerais tozonga na moi na acoustique na yo mais j'aimerais aussi la choix ya titre que les titres oyo yo soko vandi tu te dis bon on est dimanche na olingato découvrir na nos titres oyo. Oui affaire kitiko les titres moi bien avait affaire kitiko là pokuna ya yembagi ya lobi Ikaona sakana ama ebisaki nga bato na bota makasio na kokufa ebisaka nga iteo nzonzi moyela nga nkopo ya pio lobi ekozala soki tourna nga kuna na se ya mabele molungele kimingyo na mokili tozali bapaya o tokoleka nzela. Donc soki na komi na ba phrase wana na ba koyoka banzembo ndenge wana donc église de réveil moko ekosaka na mundu ka nsima te. Et d'ailleurs, quand on a banzembo wana église de réveil moko ezalite. Alobi alobi te ba message avec ba message. Mais non. Alobi bon yo na bi ko ngaka bla ko manzambe. Ah mais non. Yo. Nani ngaka ko manzambe de. En tout cas na Santa Rango. Yo. Nana ko choma maboko. Ah. Nana ko choma maboko na cadre de prière. Mon frère, mais je suis dans une famille déjà chrétienne. On se connaît. Dans une famille moi chrétienne. Yoga vient au côté monsieur le bien papa Simaro abibwe sambela kae na tangwa pokwa liboso ya kolala sambela kanza komba sambela kae ata liboso ya kobenda mwa kopo sambela ka ezalate biso tozo ba mpuku tozo ke ba école à l'époque na tanga na l'info quoi anjili na institut l'info donc ozo ka ba nzembo no lobi mais division ezalaki te division yé ya makasi na ba église d'absolelo. Il fallait pas passer sur piste pour nous ba solution aussi ça ba maladie aux gens ba kuluna na ba prière rien. Car la division donc aux gens pasteur oyo amonio sol na om susana asileki na ye. Donc division. Mais c'est vrai aussi hein. On dit mais awa akena kuna l'église ngai na tsambe na ministère de la voix ngai na tangi na école ya catholique na Sainte Thérèse. Division exacte.
Mais c'est vrai. Au fait, de soulever le Romogo, j'aimerais peut-être une blague. Mais chez le pasteur, ça arrive aussi. On a bien à Oyo. Mais c'est pire musique, on a bien Mokilit. Ah, le gros comme ça, j'ai bien pire. C'est méga comme ça, Oyo, aussi problème. C'est pire comme Mokilit. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à Nzambe Oyo to Yebi, Ali Nzambe à gauche à droite. Nzambe to Yebi à Nzambe à division T. Nzambe to Yebi à Nzambe à Bokesenité. Parce que si Nzambe à Bokeseni, yo le gros à Bokeseni, Kanga liwa ko kufate. Mais qu'est-ce qui fait que bandimi mususu miso yo monelango na miso ba téléspectateur mususu to vandi to mona ke bandimi oyo balingaka pasteur balingaka te ba oyo boy. Qu'est-ce qui leur réveille pas de comprendre que eloko oyo eza anormal? Ndako Nzambe toyaga na ndako Nzambe pona kombo papi mboma te. Oye na ndako Nzambe pona kombo ya Nzambe. Oyo Nzambe azopesa na papi mboma nde papi mboma zo kosala à travers mosala Nzambe azopesa. Mais au moni sikoyo baponi bato bakendaka misala na bato batekaka bapesi bango kiti ya kofanda bapesi bango place oyo wana yaki na malade bafani na suka kuna banéglige. Donc mpona nga etant que moko ya oyo nandimelaka Nzambe na nga kondimela Nzambe eza comportement feza bien. Un bon mwana Nzambe bien un bon mondimi ya Nzambe eza nango de gauche à droite ezaka ka comportement. Yango soko na zonga websa oke ve asaki kamwe banzembo oyo edifiaki biso ezebele moko ayoki na moko ezaki wana susu ya solo mama ngonga Nzambe betili susu ngonga Nzambe betili susu oyombo mwana ya okito alobi na boyi bana nanga banyokwa mana mabenga na sala. Donc il faut éviter ah yo botaka botu do mwana wana mabe ko salaka e ko kwelaka loka biso na bana leo boy. Ah, dans un sala oyo. Donc, bategi biso quand même, bategi biso quand même. Yangona moko na moko o akotala ngai na maloba na zolo bapona papa Simaro. So ko yoka su musique avec Simaro yoka mateze belé. Teze belé banzemo lokwa ba sakana mama. Yo pelokola. Ah, papi mboma. O ba yoka banzemo na ba barake. Bato wana ba bato kopesa lokumu. Kopesa lokumu. J'aimerais que nous puissions regarder la chanson, mais quand on va revenir, je te promets qu'on va un peu frôler quelques réalités d'actualité. Ensemble, on va commenter. Ça sera pour faire plaisir à Aimé Teza. Clin d'œil spécial à toi, bon dimanche. Liboso Maï, Mamaï, et lui, il est au milieu. Avec toute ta fondation, tu dédié cette chanson. Regarde, on se retrouve tout à l'heure. Mon colonel, tu sais qu'il y a Denise Betou, Narli Amissi, il y a Sharoufa Julie. Le poète Simaro Massia, icône. Manda chante la rumba impériale. Kaska Songo Pidje, PDG Gigal Nzao, Paulin Wanga, Gilles Sana, Roger Sona, Johnny Lopez, Jean-Jacques Lufuma, Espoir Ngoma Yonzika. Ditambwe, Simaro Yeranga Lindanda, Nayoki Posa ya Koyemba, oh, Nakolela la vie, yo, Passia Mokilier. Ditambwe Masasi, Tata Yeranga Lindanda, Nayoki Posa ya Koyemba, oh, Nakolela la vie, yo, Passia Mokilier. Ditambwe Luntadila, Tata Simbanga Ito, Kenena Mokili ya Setozite, oh, Tokozo Aka Kona Paradiso, Sambelaka na tango ya pokwa liboso ya kolala Sambelaka nzakomba Sambelaka ata liboso ya kopenda mwankopo Sambelaka yawe na mokili ya nse Nzambe akaba bachance akaba bilongo na mokili ya nse Egalite ikeleve o na mokili ya nse ekomema bongo Egalite o ezalise na sando pe na tango ya liwa olelaka te o
Maître Patrick Mouremba, Flori Mamingi, Jacques Mawanda. Na bolingo ya se, mibali balingi se basi ya mobulu, oya konyokola ye. Ye akolinga ye mingyo, e koma mabongo, basi balingi mabala ya monyokoli, oya kosalisa ye. Ye akokamata ye ndezoba, na bolingo ya se, e koma mabongo, moto yo kolinga ye. Ye akolinga mosusu, papa ye ye. Yeah, 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 yeah. Papi Bouka, le célèbre Gaga Mounseki. Orlina Titié, Nekotika Nanokole, la longola loboko na litama eh. Longola loboko na litama kilito eh. Longola pinjoli na miso amisi eh. Longola loboko na litama mpo na kolela la vie. Pasi ya mokili Adam Moussa Nicodème Zola ngai nazalaka na zuwa natekela basi ya mabala nazalaka lolendo natikela baye bazwa kitoko kitoko lokopamba ye kitoko nde mabele o nazalaka lokuta natikela batailleur na bamenisier o mama ye natekela bestiver na bamécanicien lokuta na ngai nakinela batechnicien ya télévision na bafrigo na kabalo kutana ngai na baestro na banganga nkisi ye mama ye 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 dintambwe sala lokola ngai polempolesha alilima dodembenza na mokili ya nse eloko moko tokopesa toli ata ozangi nyonso kasi kozanga mbeto te o soma mbeto ya kitoko mokolo yokokufa ndeko yo soki mbeto ya kitikwala ebembe na yo ekoyoka soni kinshasa makambo na matanga tomonaka nde makambo basusu ba Koumou Manda chante. Laisse-moi te féliciter de ton vivant. Merci. Parce que quand on regarde ses œuvres, Merci. on se dit que c'est un chanteur. Merci. Et là, na félicitations avec Simaro parce que papa Lutumba Simaro wana yembisaki nani chanteur nini Carlito Lassa oh nazo pesa mbote na Bruxelles pa yazali grand chanteur. Nazo vient na Lassa yakata na Kishasa chata concert na Pullman yemba ta banzemo na mwana na pate ba kokota mingi o niveau ya Congo. Ayembisa chanteur na ndengo na ngana yeka na interpréter kaka. Na moi 50% pour na pesa ka place on nga ba ki pesa place. Alors, j'avais dit que quand nous allons revenir sur ce plateau, tu auras sillonné actualité. C'est vrai que ça sera un point de vue. Aux musiciens, aux artistes musiciens congolais, aux évolués dans Mboko Nabiso, aux AP Mutu Oyo, ceux qui makamozo Salama, aux en a besoin de replacer moi Liloba. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans Sokoda? Ah, la réalité dans Sokoda, nous avons à 100%. Mais dans la société dans Sokoda, oyo na tombola kipe mo ngonga kolobaka pona bolamu ya Sokoda. Ozo rappel moi loko soki. Non, Sokoda pesa nga droit na nga kaka. Soki ba futi ba pesa nga droit na nga. Soki pe bokutani na obenga ngonini. Ça na lingi to bongisa ngo parce que na moni ngo tuni lengo ndiro tuni lengo po bato bazolo ba ngai na Sokoda na za na moi cagnotte moko à part. Oui. C'est ce qui s'est dit. Vraiment bato bazolo ba nengo wana ba ibake ba dirigeant ya Sokoda na o ba longwe na o bazali. Oh, il y a plus de $100 comme sous pour Sokoda et désordre, pour Sokoda et ordre. Aya ko ba pa papi mboma wa kapesa nga. Nazwa un frère mututé. Problème langa na makamba Sokoda na banzi kulutu mo na Kishasa wa komuna ye José Sele. À l'époque azala ki dirkab ya excellence premier ministre à l'époque Matata Poni. Ba mona ki démarche na biso sala ki po société on a droit de Teresa. Et baïba banda sur l'état de l'hôtel yaki kulutu na biso Jacques Mondonga on a donc pesa bon dimanche pas azali na ba Blaise Boula et tout consort. Et nenge kendela ti ba papa o ba problème kendi ba veda biso ba wera son ba komenga na kati. Ti na ndenge lelo e komaki PDG ke mongana ti e komi président Jossa. Ngai a vie na ngezali il faut tous en la bon moko po cop na biso ya droit d'auteur ngo ya na balabala. Bat bapesa biso mbongo kaka na balabala. Soki tozali ini. So tozali ini te so yo kosenga mbongo. Ya lokwa na ndaku no kuna désordre yali. Oyo kosenga mbongo po bongisa na ndaku na mutu akopesa akozala te. Démarche nanga yango wana. Démarche nanga zali te o makamni zo leka na Sokoda. Makamni zo leka na Sokoda nazali même pas administrateur. Nazali muto kuna nazali pona makoyeba makamni zo leka kuna nazaka ka sociétaire lokola ba sociétaire nyoso. Mais pour nanga na lingaki bomoko. Naza mutu te o naza pour ne ba komisinga ya zaka pour vienne à Jossar. Oh, il y a comme contre Ndekona Wenge Blaise Boula. Blaise Boula Nangato Ali très bien.
C'est seulement na komela ki ye mukolo basali assemblée générale pour na s'excuser na kendaki pour na kozaba na bekolo yaki jeudi moko na 12h a répondate et puis bon na ndenge makamo a répondate na ndenge makamo ndenge kei donc mais à répondre était pas yebi par exemple que yoza à côté avec on a ba barrière négatif. Okay. Parce que ngai protocole ya ministre mtabenga bina manda boza assemblée générale foya na respect ya protocole ya journaliste ya ministre ndena yaki. Et là, nous avons profité de ça. Félicitations à ministre Nabiso, Maman Catherine. Vraiment, sincère félicitations. Il y a Ebele. Je pense que place il y a ministère, il y a place Mogo, de bien place à Maman Tata. Jouer rôle à mes parents, Sangi Sabana, na nyon sur ça déraper, Sangi Sabana. Cause na barrière té, cause à peine aller sous té, cause à peine à parti prité. Parce que le monde de la musique, bah musicien baza ba leader opinion baza na batu na kati ya mboka partout na koignos. Donc, mais sinon, sincère félicitations à maman Nabiso et à ministre de la Culture et des Arts à continuer le mandat. Et félicitations à grand frère Nanga innocent, mon way, grand frère Nanga Vital Kamere. Je pense que place au coach, on a sous danger parce que hier, on a déjà dollar de Kitty déjà. Dollar de Kitty déjà, on a entré dans le dollar de Kitty déjà. Biso Batunayo, tu peux se le dollar de Kitty, on monte de dollar de Kitty. Et combien combien? Donc félicitations. Et combien combien mon frère? Monsieur non, tous na plateau. Koyaka ko ndimisanga ka makambo boité, batu ba ko tuna na cité makambo baloba ko na plateau na yo. Mon frère, au changer qui côté ni place Kitty. Boni ko yaka na makambo ko confirma ka boye. Ah! Donc vraiment yo changer côté ni. Félicitations tout le monde na défense batché, Claude na Jean-Pierre Mbemba, je pense. Kuna pe massa c'est bandi déjà. Monko na monko. Oh, il y a eu sa place. L'économie peut être exemple. On dit que Fatih Béton, le bagage, oh, ça l'a bien. Big, il y a rouge, il y a blé. Il y a rouge, il y a signe ma bé. Donc, moi, dame, le rôle, on a toujours la musique. Fatih Béton. Voilà. Donc, tous les Kiwana. On reste toujours dans l'actualité. Tu es parmi ceux qui peuvent témoigner aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait au Panzanaya Group? Tu sais, parmi ceux qui peuvent témoigner aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait pour maintenir le groupe? Tu sais, tu es parmi les leaders du groupe Nabango Kokamba Batu. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité. Quand tu regardes, quelle lecture tu fais? Viva la musique, orchestre, il y a Spéran Kisangani, il y a Luciana, il y a Stino Mubi. Ba fanfa de moloka ba fata ki ba demu kuse ba redi ya misi. Viva la musique. Viva la musique. Oh biso to yebi ezali ya ba king kesere mene ya ba bipoli. Viva la musique. Tous en a pas précision bien. Léon na Kinshasa oh tout le monde a peut-être au salama oh viva la musique, viva musique. Ça vivate. Il y a une nouvelle écriture. Ngana gozela ba Stino. Bande comme ça na potologa ba Gloria, Bulukutu. Ba ya goloba oh viva la musique. Bandeko na biso nyonso wana ona moni na kata Kinshasa ah bazali nouvelle écriture et ezaki na miso na biso tant basali nouvelle écriture parce que biso za bana viva et toza bato kata viva toza ma membre na viva et ngana leka pe na viva la musique. Oh bon ngana leka na viva la musique tout le monde entier ba website ngana leka na sala moins 11 mois na viva la musique 12e mois pour na ya ko sala présentation fait Kungulu Mobutu alobi na papa wemba bi wana mission nga il faut aya Kinshasa yango to yaki na wengeli Paris donc bandeko o bazana kombo lelo ya papa Wemba ndenga za sona bomoité et ça street yaki tobenga ngo yali nzela moko kitoko mais nakozanga bomoko et vous pas parce que mo woi aza akomi mo woi ba œuvre na ye soit caractère na ye soit makam na ye somo minongo de gauche à droite bokozanga bénédiction nga bandeko bazawana baza bandeko nanga bendo aza ndeko nanga na yeba ikutu te kaza mokolo nanga makasi ndengo wana na ko découvrir ngo ki azaka mokolo nanga makasi ndengo a plus de 7 ans. Oh. Mais comme ça, dans la télévision, qu'est-ce qui se passe? Mais il film opéra ya pamba te. Finga bona yeba ki pe sens tango te parce que ngana la télévision ezaki promo bo la tuinga ba vivre regarder bo tuna ngabo. Na lobby ya ke na télévision bia zoba. Ma papa. Ba critère ba finga ba zoba na mboka ko finga bango bazaka na ko finga. Otalobi oh ndenge batu bazo injurier mutu boye. Critère ya zoba ezali nini? Critère ya mutamayele ezali nini? Mutamayele ali ko kinda classe et belé et puis bon motosalité. Non. Il faut non. Ba démarche mabe.
Il y a pompo bazali mutumoko ba yemi Jean si mama très bien là. Ba démarche ça pas na bino ko ba démarche. Pas na bino o ko ba parquet général même ba parquet général comme na c'est. Soko yo sambi bien OK bien. Soko sambi mabe ba bombelu yango. Ba bombelu yango. Tala ko ba muninga zo de ambele na balabala. Muninga bo fana ngene temps ebele. Tout ça, on a Jean. Il chante bien, il n'est pas à mon il chante très bien. Bah, comme ta série, bah, tiens en place. Bah, on a tel reçoit national soutien, bah, comme vive la musique, il y a l'orchestre, bah, Angelou, il y a Mingongo. Bah, on a une nouvelle écriture. Bah, tika combo et vive la musique. Vive la musique, presque 90% de dans la poto. On a tous salué, bah, tout qu'on a besoin dans la poto. Bah, viens à souba oui le longomba, on a bah, on est bah, vive la musique. Bah, on a une nouvelle écriture, oh, bison a ready. Aurait dit à Misitan qui chasse la plateforme et Robert Rabablo accompagnement des papa une nouvelle écriture. Tout d'un coup beaucoup na vivre pour le baga biso bana nouvelle écriture. Là tu es d'accord. Ben dans le baga nouvelle écriture zaïe. Ma bête ba kena ngona ba kena ngona mais biso tu as vu na biso moko azaki loka Jackson na kata Afrique na biso papa wemba. Tu as posé ba respecter comme on a ba respecter moi sinae ba respecter famille nae ba respecter structure ya ba congolais na komba vivre la musique oyo. Azaki mise mon nakata pays oyo to yebaki falaire na été na bande ko pelé ba mise be na Congo ba kuma ko sakana papa wemba na misu na biso et papa wemba na ebité soki nan to compagnon na papa wemba tina mo elelo nani na Congo ezaka loka Michael Jackson na kende ko na papa wemba pa kenda wa nani donc il faut tout dans ba respect ba to wana nouvelle écriture bon vent mais bon moko ko swana te pa ba papi mboma we pi ba ko bombelongo ba action otar ba molobaki to kundiango na asine makamango Kumu. Ça me fait plaisir de voir comment tu réagis et comment on réfléchit aujourd'hui. Et j'ai aidé Bandeko Mingi. Parce que tu l'as kuna. Quand on a beaucoup oyote, tu vandi, tu lali, tu lamugi, tu monia madou jabiaye, tu sangani. Na tout n'a pas question na kana plateau pa Bandeko na yambaki ya wenge. Est-ce que ça mbongo quand on sangisa ki bino, tu bo continuer balobi. Bon, tu ko wanga na pété ke mbongo. Oui mais union oyo unité to sali to continuer. Mais Banda Makamwane Leki, en toute sincérité, est-ce que depuis concert, il y a stade, après concert, tu as le temps de parler avec tous tes amis de Wenge, oui. Tes frères, oui. Tu as le temps de leur visiter dans le concert, oui. Et c'est quoi l'évolution maintenant? L'évolution est très bien. Il faut mettre bravo dans la maison Mansa. Et il faut qu'on passe beaucoup de bénédictions, beaucoup de fleurs à M. Amadou Djabi. Parce que ceux qui peut-être y étaient, Wenge peut s'en aller. Pourquoi? Parce que on a force de diplomatie à responsable Wenge on a auto et il y a facilité. Et les lots je pense que le logo Amadou Djabi na maison Mansa basala il y a ko réconcilier Wenge il y a ko betisa Wenge je pense que Wenge a déjà réconcilié. Ce qui yo monta Wenge moko ya ko bebisa na yo mona ke ono au ban la soit zéro pour réconcilier bino ba ko réconcilier Wenge ma mbalete. Maison Mansa avec les boss Pacheli vraiment beau salaire comme Nene Wenge et Sangana et puis Wenge ça va projet ils ont continué toujours même ba compte ça ba disque monsieur ba yo ya ma belé mais ba quand c'est que le là tu aussi ça stade tu aussi ça pour le man tu continue ma kamsu non moto na moto azala ba préoccupation na ye azo sala les lots quand même toujours ba Zebuka pour président Jiba Zag na studio grand frère na ngapé président Werason azaki pe na studio na travail biso tout dans ba studio mais oyo wana ezali ezo kene malé projet zali ba Cap-Vert projet zali à France projet zali. Et maison ça déjà 90% paye à 4 va mission tout bazana 4 projet de réconciliation balingi la mongaka Amadou Djabi. Et félicitations pour nga na kokolo bapena félicitations la maison Massa et puis projet Wenge bandeko bazota la biso Wenge c'est réconcilier qui. Soko yo moko na 4 Wenge baby sinayo en tout cas il y a place moko te Werason ou Didier Masela ou Prince Makaba ou président Piano na ba camarade na ba yo non ndenge to bon ça souté. Réconciliation salama ya Wenge ba conseil de bêta et salama bien les restes de tigale comme suko makaba programme il y a ko ba nene ko tambola donc voilà. OK, alors on va laisser cette partie là, on va clôturer moi tourner Oyo juste pour rebondir avec peut-être un conseil. Lélo, comment tu trouves l'évolution de la musique congolaise? Comment tu trouves la place aux polémiques? Comment tu trouves le respect entre Yaya Mikolo? Si un mot à placer oui. En tout cas, on a évité ça dans la musique, mais dans Congo, moi, le Congo, il y a tout le monde a pendant moi, mais devant Mukolo, il a manqué de respect. Et surtout, ça, il y a transporteur, il y a voiture, il y a 207, il y a des décorations,
c'est-à-dire manque de respect et comme moi makasi na musique kutu to éviter bani de l'autre bani moi kala mais en tout cas ça a bénédiction té ko manquer respect ça pena bénédiction té na muto ya munaki moi liboso na yo parce que koko régner lelo régner na ba manque ba respect mais lobe sel na yo kozala même muta maliboma malamu faut respect zala mokolo pe faut respect na baleki po mikolo pe belé bazana respect na baleki té awa soutenir kata kishasa na domaine na biso mais sinon place faisant la place ya mukolo faza mukolo leki faza leki yango biso zoki ba chance ya kozala ya kozwa matière ebelé parce que ngana websa ole na kosala fiera websa OK nazalaki entouré par banda kala na chance ya kozala na bato mayele entre autres lelo naza petit ba Didier Mumengi naza petit ba Henri Movasakani naza petit ba Vital Kamerhe bato mayele naza petit ba Chéribin Okende pourquoi tu es comme politique mais siko to éviter naza leki ya ba Evariste Bochab hein. Donc, nous avons quatre pena moi batamayele belé oyo. Quand ma bémo batamayele presque le batanga la politique. Alors, ce que m'a demandé si le monde a pas on se met quelque chose mais batamayele na pays ba changer argent au continuer pour batamayele pena bazali na pays. Donc ba mettre yoka batamayele ya ndengwa tozana ba Ik Pulusi. Surtout comme on a le des fois. Donc ba mettre ig et ka Pulusi on a lelo na kata mboka mutamayele ya ndengwa wana. Voilà. Donc, on a toujours un bateau maïle, tu vois, maître quasi. Son éminence. Son éminence. Quasi Terrico, bateau maïle avec Congo Ini. Bateau maïle, il nous a bien entouré. Nous avons une chance à vous en bateau maïle, le quoi, Vessimaro Pemen. Donc, on a dans ce Bengali Camon de 20h, on a Simaro 4h du matin. Papa, on a Bengali Camon à 7h, au Compé 6h30, au Cabo, on est 18h. King Kester Golbati. Donc, ils ont matière. Mouton maïle. Est-ce que le monde de la musique n'est pas tika la lelo batamaye banane? Non, ça na plateau na yo, ça très danger, ils ont un danger à quoi yeb ça yo ke oyonde. Tango lobby awa Kester, tango lobby papa donc yo ke sida bateau ba kufa. Non. Mais justement, mais non. Non. Non, nzambe pa otala ngana yo. Tout un tribunal. Mais nzambe pa otala ngana yo. Et comme Motema Mabe. Pourquoi vous savez que fort ya yeba bolamu ya batu tango bakufi? Tu préfères citer les noms ya batu bakufa mais batu baza vivant pour reconnaître Mayele. Non mais reconnaître Mayele ya batu pe ba vivre ça bango bien. On a ningina yebsa yo ke. Tango tangi ba veka, tango tangi ba nyonso, ils sont vivants. On a problème té, ce ba même on a monde na yo musique ndenge comme un problème. Qui sont batu Mayele? Na yebsa yo ke réponse ezali. Pesa nga réponse à. Lelo na moyi ningi to fandi awa. Qui sont Batomayele dans le monde de la musique? Laisse-moi répondre, monsieur. Passe pas par I, par O, vas-y. Non, il a ôté. Il faut contourner pour la nuit. Batomayele dans le monde de la musique, l'élo, basalité. Basalité, il y a Mayele, il y a Mabé. Il y a division. Il y a Mayele, il y a Mokela. Il y a Mayele, il y a Kofinga. Il y a Mayele, il y a division. Donc, Mayele, basalité. Honorable Claudia Sassou Aouti Braza, Aïe Kosala, événement, il y a grand Khalid Jefa. Vraiment, honorable Claudia, pas aux alliés, n'a pas de Bambote. Alors, il y a un mandat, à ça, il y a une interprétation, il bien. Ah, Nathalie Pena Batmo, on peut bien avoir Mayele. Balongolinga ti, balongolinga. Donc, Naliate, Nazwata infronté. Donc, excellence, Ngakoso, Prazali, na Braza, n'a pas de Bambote. Bah, il passe, bah, oh. Mais vous savez, mandat, il y a un Banzembo. Batu bachaki wana bakoki yangote. Mayele ya mabe. Nazala ki wana. Mayele mabe papi. Batu uti braza ba yeba bi non. Tozaka même da ba élément na kata Kinshasa. Manda chanta ko imbanzem. Ba longo lingai et puis na tali batongo boy. Batongo pe na tali misa to wana na mema mango banda na memi pas azwi mbonga lié na mwasi na bana ye. Oyo na komati na basaki ya loso na basoso na memi tipa na ye. Na tali bango tinga bi ba nzambe ozo pesa ka ba direction oza. Wana banani. Baza na kata Kinshasa ba otala nga ba yebi. Donc esenga passe mon gars. Nani. Ah, monsieur, est-ce que na respect nous sommes autant que bakoma? Mais Nathalie Pena bangonga, bazo yeba pour natangi bakoma minene déjà, banga koso baza ba ministre ko nangam. Oui. Honorable Claudia Sassou za mutu ya osanga na mboka. Et natangi bakoma nga pona kolobana oyo bazaki na événement ba lotalanga. Ba bengi nga na ko yemba. Namoni bina tata na biso moko azaki wana na deux bato mayele ba bato mayele ba gi wana ba écartenga. Nathalie bango na liste nga alonga bi. Oh na sina mema ba pesa mbongo na miso nga boyiti. Alongolinga bon, OK, nzambe mo zo mona batajara nengwa. Donc tout ça na batu. Donc tu mayele na musique siko basate. Mais nazo ngana conclure. Muta ko zana mayele na musique na moya lelo. Je pense qu'il faut passer sur place, il y a la grande assemblée. Azala mutu oya ko zana ba respect belé. Na ba respect belé, sinon na émission c'est drôle quoi. Ah on a dû profiter ko pesa ba camarade na na France on a Pichu Masobo, Godé Fila, Bozé belé ba Toussaint Boins. Hein?
Pichu Masobo, plein d'obima, donc ma maman Frida, plein d'obima. Na pesi na Londres, kuna bakulutu na ngai belé ba na Angleterre, ba Bliss Mpangi, ba Dozo Campo Bianco. Na pesi maman Bilabel, félicitations, na kenaï concert na Memling, c'était vraiment super. Ok. Azoui ma na guitare pena quoi. Maman Bila courage belé. Mboka, osunga Bilabel. Merci, merci beaucoup. Moutouma a besoin de baba moko, réciter baba moko dans l'orchestre. Vine comment ouais. Non, tout ça qui n'a baba moko à l'époque, mais il y a cela 11 ans passés. À outre répétition à la Zamba Playa, mboule les autres makasi, bon ce à continent, les boules à terrasser on n'a pas battu. On va pas battre de 6 na coin courbir boy. On a qui n'a l'oganga non. Au moins na courbir on a pas ngabi. Battu battre de 6. Alors terrasser moi on a baba kufagi wana quoi. Oh. Baba dinda on est ça la passe ya ça na té mais histoire vraie. Histoire vraie mais yo tout une histoire vraie ce qu'on gana kosa. Maintenant on a tenu ba musicien intelligent au kosi. Na kosité na boy golu quoi ba défier pamba na télévision. Mais sinon, tout ça, il n'est pas intelligent. Il y a un place parce que vous avez un problème. Les autres, vous avez un vieux ça. Bien. Vous avez charge, vous avez bien. Vous avez un problème. Merci à Maurice Gigandou, bon anniversaire à Roncia, merci au colonel Rifem Apela, clin d'œil spécial honorable Bijou Mugisa à Bounia, pourquoi ne pas dire, clin d'œil spécial à Alain Mounion de Panama, Yves Mwamba, mon docteur, clin d'œil à Gino Moulaja, Evelyne Kabasele, Nadravel. Nous allons prendre notre rubrique anniversaire. Bon anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires, on se retrouve tout à l'heure pour chiter dans cette émission. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, nos vœux les plus sincères, de joie et de bonheur. Voilà, il reste un Canadien de moins au Congo, de plus au Canada. Il s'appelle King Makiadi, à qui je souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire aussi de la part de Willy Moucheni, Fiston, Saï Saï. Bon anniversaire de la part de tous les amis.
J'aimerais bien te dire, nous sommes de cœur avec toi, King Makiadi. Et aussi, j'aimerais bien te dire, tout à l'heure, on va devoir se retrouver pour partager, ne fût-ce qu'un gâteau. PK Service, Patrick Abouika, depuis Matadi. Bonjour et bon dimanche à toi, Istin Ilenda. Merci à Bobo Chibos, le banquier le plus célèbre. Et pourquoi ne pas dire un grand merci comme ça à tous ceux qui nous suivent. Hein. Non, non. Baléja et bref, on revient. Alors, l'un si on m'avait à la fin de cette émission, j'aimerais cette fois-ci te donner l'occasion. Bandego Baza Mingi, oh, bakomi peut un message, Bazo Tuna. Comment t'avoir? Il n'y a pas de programme de séance à répétition ou t'avoir? Comment ça se passe? Et surtout, comment on répétait chaque mardi, mercredi, école technique IPG OESA en diagonale, là, Izipa, sur Prince Télège, je vais revenir à Chaoumba. Donc, chaque mardi, mercredi, de 16h à 21h, nous avons chez Maman Vanessa. Et si il y a un camarade Nabiso, dans le bureau, camarade Nabiso Georges Batouanga, on a appelé Sambote Georges Batoua. Et puis, comment on a chaque mardi, mercredi, donc, on a école technique IPG. Donc, sur des moteurs RTNC, au côté Prince Télège, école technique. Donc, comment on a. Ah, tous on a boulot, tous on a studio, chaque jour, tous on travaille. On a bandé on a comme camarade Moko Pichuma Sobo, on a bandé Ibrahim, on a comme camarade Moko Christian Moko, FMI. On a bandé Nzemboloko là. Na bandeli moi 3 ou 4 chansons na yembi ba Gracia Ndongala na yembi ba Lodombala donc na sali mo biloko moko on a pour les pesa pouvoir moko ti les 30 juin tant au disque robima ba yoga pena mais sinon on a assuré congolais qui na sali musala moko boginga moi kala depuis na sali je suis ça fait 6 mois ça fait 6 ans pardon mais les lots vraiment après 7 ans bo yoga ngabo séparation makasi boulot pena école na moi ndenge parce que na outi na ba interprétation bien na tout ça ba interprétation ba nzemo moko o ezaki na ba exercice belé mais lelo pena dans l'ensemble des fois de que bien ba massa ba na Bruxelles na ba Percy Tumba vraiment na ba Bruxelles kuna ba Richard Luemba ba Florent Pambani ba camarade na bisolo ba Tabu Fatou ba Djibril Mbayo ba Mote belé to comme na bisolo ba poto wana non c'est ça ba boulot wana. Voilà, merci à Maman Bijou, Maman Mokonzi. Bonjour et bon dimanche à toi. Patrick Abouika la Mouka au Télémi, merci. Merci à Fafa Kanoa et clin d'œil spécial comme ça à Frankie Kibambi. 9 mm, pourquoi ne pas dire bonjour et bon dimanche à Odon Tchovo qui nous suit avec beaucoup d'attention. Un grand merci, bon dimanche à Annie et Kembe, la perle depuis le Bumbashi. Merci. Ici à Kinshasa, à Fabrice Bavi, à Glorian Tolé. Tous les amis, Papi et Fomi, Dani Awaka depuis Kikwit, Papi Lagorge, Pinto Milay, Songo, je l'aime. Kemafumbe, clin d'œil spécial à toi, Richman Hans, et pourquoi ne pas dire un grand merci au colonel Tony Nkulu qui te salue. Ah, Nkulu, mon colonel Nkulu Tony. Voilà, nous allons nous lever avant de clôturer cette émission, peut-être le Bamoro Soussou. Fondation Emeteza. Merci d'avoir accepté parrainer ce grand événement qui arrive. Et mettez à Adam de Gonabiso, ou à côté à Bounia. Andimi, pour accompagner B1 Music. On est vanango. De côté, ça accompagné. Je pense que B1 est en soda et makasi déjà, ou à Bundita et Belé. Oui, qui chasse les lots, on a Moka Mogo, soit soda, on a Bitumbaga Raboya, on a Posa et Tabega Raboya, donc, Teza. Soutenir B1, soutenir Ndeko Papi Mboma à Kena Musika. Mais je pense que tout est un peu comme Nasuka, on dirait. Donc, l'émission est très bien. Obi Lingale a tellement de makamlango, la question à Opezagi, il y a une flèche. Mais je pense que la salle est forte à Boubongsa. Oyo amoni yango mabe alimbisi, oyo amoni malamu. Mais sinon, na kata année, nous avons makamine netto sala déjà. Parteni badbago mona mabe. Non, non, parce que bateau bamona kaka mabe basalaka. Au ébi que même hier joué ba contrer. Donc amoni mabe mais sinon to pesi bon vent na kati année oyo. Ba disque nyo se bimi et kenda très bien. Et bandeko ba oser à redémarrage ya ko kota na kata stade Kamanyola ko beta. To pesi bino ba chance et belé. Mais ba beta ka stade Kamanyola na ba conflité. Hein? Stade Kamanyola ba beta ngo faut à la sembo, faut à la saint. Faut à la conflit belé, stade Kamanyola c'est le moment il y a Golobaki, na comme nous prêter. Et puis, bon dimanche, nous les bêtes. Yo poko bêtes stade on a yo moko. Na bête en osso nous va permettre, on a permettre. Na concurrence na simba touche. Non. Aussi ba touche. Na bête en parce que on dit que déjà biso ba base boy. Na base. Ouais. Parce que mon nous soit légal na base. Na base.
nali mona njili na na district ya Tchangu et puis naza na batukuna presque 90% baza na maboko nanga ou 80%. Donc naza na ebeyi ya bâton. Mais faut na beta yango na tango da beta na beta stade te pour na moni ndeko moko beti kuna na no beta na boyi ko simba touche ko sanga soni libé na vie na nga alors. Na boyi mena ko yaga yango o ko beta to pesi bon vent. Mais o yaga pe stade. Oh mais comment na auto beta ngona wenga. Yo moteka na auto chabi. Kuna grand frère na wera ça. Ouais. Na wenge oui. Alors, na auto chabi kuna eleki ba pesi ballon. Na na ko tia. Hein? Alors, saluer, là, parce que Mango, on a un grand frère dans le piano. On a concert Lélo, hein? On a concert atmosphère. Ah, voilà. Biso za kana biso bino bokum saka makama. Biso za kana biso ngangu à part ma réconciliation, nazalaki déjà. Donc nazara déjà, ana opesa ba Jackie Sono, ba bon dimanche takishasa, ba Didier Sono. Bino so ba mbote belé. Dollar ekiti. Yo comme dollar retard, dollar ekiti pe ko kita so makasi. Avec Vital Kamere, on va se dire au revoir. Bon dimanche à ma maman chérie, maman Rose Mboma. Je t'aime beaucoup. Mais bon dimanche à toute ma famille. Bah, peut-être, pour te clôturer, un mot. Peut-être il y a FRDC. Camarade Nanga, État de la Nation, Jackie Abangana, État de la Nation. Appesi Guéré Mombele. L'homme avec 1000 esprits, appesi Fofo. Bambote Belé. Bandeko na biso oyo bazali surtout oyo moi de la femme ba maman na biso na kati ya Congo ba moni makambo ebele pi bazo mona makambo ebele na nzela ya makambo ya viol. Donc vraiment nzambe oyo to sambela na kati ya Congo yogela biso mawa tanda loboko na nguya ba province comme mutakala bat baza souté nzela ya bandundu lelo nzela ya mai ba kangi yango mko kanga parce que problème na problème l'état mboka na biso président Fachi Beton opesaki mboka na maboko ya nzambe nzambe atika yo te apesa yo poids po mboka topema kimia po tokoka kokota na social kolia na mboka tokomi na pasi elele komi na pasi mai eza na contrôle te courant eza na contrôle te mokonzi ya mboka biso tokolela yo toza derrière yo kende nango ete kokende nango vote eza na sikoyo te parce que toza na problème ya vote guerre eza na est. Nous avons un problème de vote, tout le coronavirus, le gouvernement bimi, tout sûr que il y a des dangers. On est derrière ça. Pas de polémique, merci, allez, ça n'est fini. Merci et bon dimanche à Yannick Zonde, mon ami et frère, clan des spécial à toi. Le boss Ibra. Espoir Ngo Mayonzika. Paolo Tudilo. Vous êtes très fort côté on a Luanda, vraiment vous continuez votre tigate. Yves Ngoma, bonjour et bon dimanche. Maïcha, clone spécial à toi. Merci à Eric Nkouli, Eric Ndumbi, Gaël Yimbi, Tatou Tsumbu. Clone spécial comme ça à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à Simon Ikamba. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Alain Albixo, une fois de plus, bonjour et bon dimanche à toi. Merci Koumou Manda Chante. On se sépare avec cet élément que je vous laisse suivre et on se retrouve le dimanche prochain dans un autre numéro de cette émission. Au revoir. Au revoir. Ngai comme nanga Moubaki Ramazani, nazali personne vivant avec handicap, nazali président fondateur ya ONG Neema Fondation. Navani na Caroline du Nord, États-Unis d'Amérique. Nayaka mingi kaka pona kosunga ba enfant handicapé, kotala ndenge baza ko évoluer pe bana oyo nga nazwa en charge po natangisa bango. Tina ya kokoma lelo awa devant B1 Music. Ezali émission moko le plus suivi partout dans le monde. Alors namonaki ki ezali opportunité monene à faire passer message oyo nga naza personne vivant avec handicap nazwaki poliomyélite na bas âge. Alors na moment wana nakende na centre des handicapés ko se faire soigner namonaki eloko ya liboso ke baenfant oyo babande koya na âge ya moke pour que ba se faire soigner place wana bazalaki les plus avantagés ke biso bato toyaki mikolo. Alors, ceux qui ont eu traitement, ils peuvent récupérer très facilement sans que batikala peut-être na ba déformation moko eza grave. Mais biso bato koma ki na ba âge moko bo eza ki très difficile pour na biso. Alors, tant que yoga ke ba centre oyo particulièrement na zaki na ngwe kangamaki na komi na bamboka lokola ba États-Unis na monaki vraiment que il fallait na quand même ko porter un petit secours un plus na bana bande ko mosusu o batikala ki na centre wana difficulté zalaki munene ko mona ke ba condition ko tanga ezalaka pasi po ba école nyonso ezalaki adapté na ba condition na bango te ba école ezana ba distance moko ya grave oyo bakoki ko komate. Alors comment on appelle que génération ezoya sima na biso sima nanga particulièrement
baleka lisusu na etape wana te nazwa initiative ya kofongola ONG moko ebengami na Neema Fondation pour que na encadre bana wana nazwa bango natia bango quelque part là où bakozala na possibilité na bato ya misala oyo bazo soutenir bango kokendo tika bango na école oyo ba mama pe basala ba formation po na niveau intérieur ya mboka na biso okuta une femme handicapée avandi na village ou bien na banini activité zaka moko kokende bilanga. Alors ndenge nini ye akokende bilanga ezate ana activité moko te donc et comme un moment qui azo zanga même saveur kosokola nzoto yango bazo subir ba violence moko to éviter ceux qui ezali volontaire parce que azana moya ko s'échapper devant demande ya ba délinquants mosusu ba voyou mosusu balingi ba utiliser sexuellement. Solution ngana yenango liboso na organiser le 30 avril oyo journée matinée moko oyo président de la République a invité premier ministre gouvernement nyonso ba ministre tout bazui ba invitation na ba président ba chambre haute nyonso to sala matinée on a pona nini to lingi to lancer message na biso eyokana pona nini ba enfant handicapé tala kaka programme lokola gratuité d'enseignement oyo ezali susu rêve te moto nyonso sentir yango moto nyonso accueillir yango mais ba enfant handicapé bazo profiter nango te. Alors l'état a une baguette magique était pour nakoyeba kwe nyonso ye comité il faut biso nde to sunga l'état koloba awa nano e comité bo poussa na boy. Alors pour na ko poussa nango biso to bande to tongaki centre muke oyo toza ko encadrer ba personnes vivant avec handicap na ba formation différent mais lelo toza ko épanouir yango pour que bana wana baya ko vanda place oyo bakoza na moyen ko kende na classe po ba école ebele na intérieur ya mboka na biso ezo sala ba 5 à 10 km moi nazo kende chaque jour na makolo un enfant handicapé ne peut pas faire ça surtout na mboka na biso ba moyen de transport ezate bazana ma mobilité te en tout cas ezali pratiquement impossible. Message na ngai makasi na ya na B1 musique eza pona ba musiciens congolais ba musiciens na biso liboso to bande komona bawera bazosala ba œuvre sociale bafali bazosala ba œuvre sociale pour le moment donc babwaki mu Congo penza yango na ye ko lancer appel oyo na kotika ba invitation oyo epe na bino pour que bo pese la biso na ba musicien otoza ko inviter a naza na liste awa ya ba musicien oyo na koki kotangela bino lokola Nyoka Longo Joshar Bozi Boziana, Kofi Olomide, Félix Wazekwa, Lokwa Kanza, Mamba Mbiliabel, Werason, Jibempian, Adolphe Dominguez, Redi Amisi, Fali Pupa, Maître Gims, Barbara Kanambe, Sernabiso, Fergola, Héritier Watanab, Robino Mudibu, Fabrigas, Bina File, Gez Mawet, Inosbi. Tana pour ça vraiment. Bare on sait enani présence na bango jour wana pona koya ko soutenir biso po tozo sala collecte de fonds yango tozo senga na programme tozo sala ba pesanga chance na tonga centre oyo na zo sengela moyen na silisa centre wana pona bandaki déjà musala wana modèle au centre wana ko zala gérer et kotinda bango ba adopter yango na programme ya 145 territoires yango de nazo senga. Centre nazo tonga eza na province ya Maniema na ville ya Kalima totonga ki liboso ya moke selo bozo toza nango mais pour le moment demande niveau demande toza nango bazo memela biso bana tozo kokate totia bango wapi. Oh, c'est bon le micro? Ok. Orange Énergie. Et action. C'est quoi Orange Énergie? C'est un service de location d'énergie solaire apporté par Orange pour répondre aux besoins essentiels de ses abonnés dont le client devient propriétaire.